Ok, voilà. Mbote, na bino nyonso tu. Bozola na biso de partout. Merci beaucoup. Boyei malamu na émission na bino, rien que la vérité, toloba te. Mais tokoloba kaka. Merci na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Merci na ba na bino nyonso tu bozola na biso de partout. Que la vérité, toloba te. Merci na ba o ba benga biso de partout. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dis-moi, il y a bras droit, il y a mon statut de loi Kamamboué, il y a mon statut bras droit, partie de l'ensemble et le côté maman alongwa kuna maman domine l'ensemble mon nom alongwa ilakani maman elle vient de maman a dominé l'idée ya pourquoi raisonner na besi en tout cas la vérité ya mingi et là vraiment pour partager la vidéo, pour participer à l'émission, on a plus de 553, 85, 28, 651, nous sommes en direct, au message nord, au en direct, au message nord, au analyse, la moto concernant situation oyo, analyse, ensemble les autres, on a ensemble, il y a
Bien aimé, vous partagez la vidéo, vous participez à l'émission de la piste des 143, le numéro est affiché là-bas au bas de vos écrans. Pour Benabiso, en tout cas, le numéro est affiché là-bas au bas de votre écran, bien aimé. Pour participer à l'émission, nous sommes bel et bien en direct au bien la piste de 143, 85, 28, 651, 46. Bon matin, toujours, on a déjà en masolo la piste. Madame, Dominique, Mouno, viens déjà donc, Alongo et pas Moïse Katumbi. Voyez très bien, maman, Oyo Dominique, Oyo Abandaki, Kosala ba sortie médiatique, Koloba, Kosala Nabaluba, Kibalia Rabamboa, Kosala contre fatigué ton, Azalaki proche, ya Moïse Katumbi, et pour mon vidéo, Kosatake na baluba ke balara bangwa kuba et bimakine adagi kiba kwa kosatake na baluba kolakisa bono na Moïse Katumbi kozala proche ka Moïse Katumbi kosatake na baluba kofinga bango ke balara na kwa kozala contre pouvoir ya Moïse ya mboka kozala proche kan kotele mela ba parmi ba oke Moïse Katumbi abana kostale la kuna bango ke bokene bolo ba bokene bosatake bokene bofinga bokene botele me kolobela ebo nyonso wana bazalaki baoke Moïse Katumbi abana koutilize vite aza mama Moïse amonaki ke non neti aza mama tikana tinda mama liboso astataki soki ke bamiki kostime toloba ke tala basabote mama tala nde bakiokona mama ndenge bazoutilize mama oyo azala na lamuka pemeni ya faillite mama oyo ya mokolo plus de 70 80 ans oyo soki asali baémission asakushi bamaloba moko déplacé bamaloba moko mabe bamaloba moko salite makasi kote ya Moïse Katumbi mama oyo mpe Dominique monongo nde Moïse abautilize kotinye koloba bamaloba moko ya bien te nyonso wana mpona kobebisa image ya mokonzi ya mboka kobebisa image ya mboka nyonso wana na lingeke non mama oyo aloba soki ke basimbi ye bakangi ye bafinanse pa bapolisi bapensa bavideo ke non tala mboka na biso démocratie eza te tala nde bavideo nyokola basi epi basi bamonaki bandoko mosusu non mwasi batelema bakoma koloba lelo oyo azalaki bras droit ya Moïse Katumbi azalaki proche na ye azalaki pire ye oke Moïse abana kolinga koloba kofinga baluka koloba ke baliaka bambwako na oyoki bamaloba nyonso aloba zabana risque korepeta te na émission te mama wana oyo azalaki proche pire Moïse Katumbi ya Moïse Katumbi mpona nini bien atiki mpona nini mama amoni nini qu'est-ce qui s'est passé là-bas amoni nini Chéribe okende ye mpe ezalaka kaka boye matata boye mais Chéribe adémissionnaki mpe mbala moko Chéribe ezalaki ke bazoyokana te na bana mosusu kure bana ye deja koleka te na Moïse Katumbi Chéribe abana ye deja koleleka bana na ye famille na ye ke balingi ngai kuna te lisusu bazoleka ngai te vi na ngai ekomi aketi koleleka so olingi ngai kuna te bake vi na ngai ekomi engage tala tinge na démissionnaki wana ezalaki volonté na te baimposaki nga mais bazoleka ngai lisusu kure ezoleka lisusu te par rapport ya boye par rapport ya boye il faut que na sololaki na Moïse bazoleka tikali ekoyokana te mponaki na ndenge moko ya bazoleka ngai lisusu te Chéribe okende ye alingi kodémissionne officiellement atila kodémissionne te akomaki neti kolela na bamakambo azoye mama mpe na biso Dominique monongo amoni nini epa Moïse Katumbi ye alobi ke bamakambo soki nakangi monoko boye nyonso esalama te se boye peut-être ye likama mpe ya kokomela nde okomeli okende soki ke nabeleli te nakangi te likama mpe koyela nga na teste tika nga na bino
officiellement na annoncer démission na lobaki na longwe na za souci et pas Moïse Katumbi maman mon akili et pas Moïse Katumbi qu'est-ce qui s'est passé au sein de la famille pour la maman mon akili mon nom qu'est-ce qui a été proche ya au sein de la famille qui a bana ko s'attaquer na beaucoup ya fatigué donc qui a bana ko finga bandu ba ya rabwa ni sala bisuna pour la maman décision ya polobake alors a décision ya Moïse alobi ke vite ya polobake nous autres ça vient de Moïse ngana qui na démissionné boluka ba maman musiba remplacer ngai ngana reçu de continuer na ensemble na ko reçu ko frère femeni na binote maman, qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, il faut y et bino là, population vous a corrompu la maman au ya pied. Pendant qu'on y a un tel a comme président, voilà maintenant la vérité comme Kobima. Par votre cabane, mon défaut, ce que vous avez beaucoup estimé à Kamapa, estimé. Allez, la peuple naïf. Maman, on nous a pas dit à Moïse Katumbi. Par raison valable, il y a des missions, il y a maman qui a mon nom, qui a démissionné à quitter Moïse Katumbi. Par raison valable, les amis. Et pourquoi? Allons, pas Moïse, à mon démissionné à quitter, à Bini, malheureusement, pour la présentation, à penser, oh, j'ai démissionné, j'ai quitté l'ensemble de Moïse Katumbi, à Bini, à mon démissionné. L'agitation, la précipitation a démissionné à mon ensemble l'agitation. Qu'est-ce qui s'est au juste? Maman, quand tu es ensemble à Moïse Katumbi, oh, que ma congolais des pères et des mères, pas comme Kobanga, pas comme Kobanga Moïse, pas comme Kobanga, qui travaillait dans la partie à Moïse et des mères, oh, qui est parti à Moïse Katumbi, Batak Bambo, Angers, pas partir. Bazoya ko travailler ko adhérer na parti na yo komona tina ba konzi ba président ya ba parti ko travailler cause ya kanyare na cause ya mbongo président andini akoma na adhérer na parti ya Moïse Katumbi la parti na ye cause ya ye azalaki président na parti na ye na andini cause ya kanyaka cause ya parti na ye akota na ye na parti na ba membre na parti ya Moïse Katumbi. Alors, mon président a commandé moi combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes l'ont président a commandé moi et pas comme toujours mon dossier. Mais vous proposez combien de gens à Boïne et non, je ne peux pas mon flou. À Boïne et malgré qu'elle a été bon paquet pour à côté de Moïse Katumbi. Malgré maman n'aima adhérer na parti à Moïse Katumbi on a beau être Moïse Katumbi maman Dominique mon nom amoni flou amoni clarté alobi na ali où vont les choses et comme il faut bando estengene na quitté et comme il faut lengista vie na eza en danger naza na famille naza na bana naza na bandeko na boye na ya kusuka pele balisusu vie na eza en danger alobaka te bamizele baloba bafana na balobaki les malheurs des autres vont nous amener à réfléchir sur notre sport les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur notre sort les malheurs oyo botikali bozosala baplan bakutu okusuka mpe na ndenge moko na bamisu basalaka oyo banandokite keba jour ezali akolia yo akosenga motu lelo bozosala likuba tolia mona ya intel tokoma intel jour ekozala tata akobalukela akozala kaka na posa alia mpe motu na yo poto parce que nyonso bozosala
wana ozokuba neti batémoin gênant soki lelo kamoni kokomi neti kodérange yo komi neti kofini acte moko boye olinga te batémoin yo soki lelo kamoni te yo atekala kodérange yo komi neti kofini olobika bongo en général na baparti na bandeko basala baninga mabe oyo kosangana na baoyo ya mabe kosala baninga koboma baninga kodétruire bango ozobima témoin de gênant mokolo pete akomona kokomi obstacle mpo na ye akozala na facilité akohésite te akoélimine ya koboma wo mpe esengeli kozala kuta tozongi na lisolo ya mama Dominique Muzongo oyo awuti kokite oyo abandaki kofina tout moment baluba ke baliaka bambwa mboka ezotambola bien te boye na boye pataki patata kosatake na mokonzi ya mboka Fati Beton lelo mama Dominique Muzongo vient de démissionner, vient de quitter la partie de Moïse vient de quitter Moïse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Modestou, maman Modesclerté, maman Bani, abateli fils na ye, maman amonini nikuna, maman Munoko, Dominique Munongo, oyo akinga baluba ke baliaka babwa, anikela baluba mabe, astataka na baluba, astataka na mokonzi ya mboka, bazotambusa mboka bien te, mpona boye, oyo ye azalaki boss ya Moïse Katumbi, pire Moïse Katumbi, grand roi ya Moïse Katumbi, awuti kokite Moïse Katumbi, alobi non na mokoka pour continuer na partie non il faut na pe maboka basi musu ba remplacer nga alobi non na démissionner mama boyi na mbongo non mbongo et koso ma vie na ete aboyi na mbongo a démissionner mama a aussi des vérités et Seigneur a mbongo et Seigneur ko stay na ete mama et Seigneur ba ba la mama et surtout quand ngenge moko na ba Seigneur a mbongo parce que mama yebi pe ba makambo sala ma ensemble maman yebi certaines vérités mo estamana ensemble maman yebi ba décision mosusu bazwa na ensemble ya Moïse Katumbi yebi ba décision mosusu bazwa oyo ezala bien te maman yebi ba secret oyo esengeli ke ba menacer ye te esengeli ba sécuriser maman et peur que problème eyo esengeli ke ba menacer ye te non net oyo yebi ba vérité pe akoki koya kodénoncer akoki koya kolobela biso patati patata qu'est-ce qui s'est passé raison valable dénoncer amaki alwala ensemble ya maman a des choses qui s'est passé maman a des vérités a dévalé maman a des secrets a des choses ndenge zawan maman mpona ke asete libéré esengeli aloba mpona ke atika alaise esengeli mpona ke asestage esengeli abimisa libéré esengeli aza nango na motema et en ce moment Moïse Katumbi aparti na ye bazali panique que total baza à l'aise Moïse Katumbi aparti na ye baza à l'aise te baza wana makila ashteribo okende egani obulaki ke non soki bolongoli oyo ya kotikala ke botikala tinga tala ndenge makoma koconfondre bino tala ndenge mamemi confusion kati na bino tala ndenge bokomi kotikala bino tala ndenge makoma siko bokosala nini ya mama aboyi ke eleka na stese mama bimi polele alobi ke na démissionné alasu na parti ya Moïse Katumbi parce que ashteribo okende adémissionnaki te ezalaka na stese azolela bazolinganga te bazolinga te na parti ya Moïse Katumbi bona bote eleka na ka stese ya mama na biso Dominique Munongo ye abimi pamoa adémissionné na lomo na la parti ya Moïse Katumbi maman fait amoni abimi baba kolinga ete démissionné na lomo na komaki témoin gênant nini ebimi mama alongo baba kolinga ete démissionné na mama aza na ba vérité na makambo ya koloba nini s'est passé na parti ya Moïse Katumbi
Pourquoi maman n'a pu soit démissionné? Panique totale. Bazo lela, bazo banga, bazo yebate babanda wati basuka wati, bazo yebate babanda ndenge nini, panique ekosi totale. Na démission ya maman Dominique Mundongo oyo awuti ko démissionné bokoye bango kala minute tozokoba na émission na biso bopartage vidéo nous sommes en direct bokoyi kobenga biso bokoyi kokomela biso tokotanga message na bino tokotanga tokoyamba bino bomeka koparticiper na émission na biso en direct puisque 143 85 minutes 651 46. Nous sommes bel et bien en direct et bien nous appeler Boloba, vous commencez, vous pouvez savoir concernant l'émission, il y a Maman Dominique Mundongo Oyo, à vous démissionner à mon clarté. Maman Dominique Mundongo Oyo, à vous démissionner à Monique Kosimba du société. À Monique Moya Koba du société, na Moïse Katou les athées, à Monique Alonique Marche, il faut éthique là. Marche il faut soukao maman poni nzela na ye amonike alobike Moïse Katumbi marche il faut soukao maman poni nzela na ye Cheribo Okende après liwa ya Cheribo Okende ba vérité comme oyebana ba vérité comme bimba bande comme so ba comme démissionner bande so ba comme kiba ba comme otika Moïse Katumbi yembo vérité parti ya Moïse Katumbi comme na stuka et comme na destin na parti ya Moïse Katumbi et qui ne n'a pas na parti ya Moïse Katumbi les autres qui na kokufa ma vrai Congolais au bada des pères et des mères à cause qui portait ma makamwa sous ces jours ça m'a Congolais au bada des pères et des mères le loba comme kolonga moko maman pour vous dire ce qui est vrai. Elle n'est pas la seule personne qui a quitté Moïse Katumbi. Il y a eu aussi d'autres personnes qui ont déjà ensemble à Moïse Katumbi qui ont officialisé Moïse. Il y a eu déjà quelques têtes. Ok, Moïse Katumbi. Mais quand même, maman, il y a la silence, la silencieuse. Ajoute courage. Il y a Koloba. Quand même, maman, non, Azafuna Moïse Katumbi a démissionné à Longwe Moïse et pas Moïse non Katumbi. Donc c'est ça quoi. À Longwe Moïse et pas Moïse non Katumbi. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup, merci. Nabandi Kobazo la biso en tout cas ba message des okuta. Merci. Allo yaya na mon message mais na soyez la bienvenue, papa. Merci. Oh là là, bande kobazo benga biso bokomela biso avec précision, boko benga kokota en direct tokoyama bino to mekepe osolola na bino kala mingi. Donc c'est ça. Merci. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta Lola ezofuta. Merci na bino nyonso tu ozolanda biso, merci na bino nyonso bobengaka biso, merci na ba oyo nyonso balanda biso yo bokomela biso bobenga biso en direct na démission ya Maman Dominique nani oyo azalaki kokosa Moïse Katumbi tozongela biso dango tozomela rapidement na lisolo ya Jean-Marie Kabundu Jean-Marc Kabundu oyo boyebi très bien oyo azalaki proche parti azalaki mokonzi na kati ya UDPS Jean-Marc Kabundu bien-aimé lelo Jean-Marc Kabundu procès na ye reprendre ya Jean-Marc Kabundu procès ya Jean-Marc Kabundu bauti koreprendre yango na cour de cassation Jean-Marc Kabundu babandi procès na ye bareprendre boyebi très bien Jean-Marc akangaki ye à cause ya baloba na ye o amonaka bagete ya bambongo
banda bamillion bani alobaki lobela moko mingi amonaka contre facteur donc lelo aya eza l'occasion oyo epesami Jean-Marc lelo aya nyonso alobaki wana approuvé yango devant la justice bien aimé dans le Seigneur. Après son arrestation, on l'avait mis en résidence surveillée, donc bakangaki akobaye bataki na résidence non surveillée epai na ye bon bajuge baye kojuge contre non place oyo batie epai na ye résidence surveillée babangaki peut-être oyo kosuka ka moko na ya Delphin Kayi tant que justice ebengisaki ye donc il fallait bakomola poste epai na ye bataki en résidence surveillée bayaki koboma Delphin Kayi koza baverita efali mpona kosalir mokonzi ya mboka mpona koefase baverité mosusu bajuge na moment bamonaki bakomete erreur na ndeko oyo ayebaki bamakambo ebele kotika ye epai na ye efali batia ye na kati ya prison mpona ke sécurité na ye ndenge moko mpe na apava kolobelo alobaki contre mokonzi ya mboka oyo ezali mpe balukuta mingi ebele koleka na makambo Jean-Marc alobaki oyo alibaka azwa bambongo balukuta bamingi ebele koleka bilobela nyonso tu Jean-Marc alobaki lelo kosena erépandre audience e bareprendre yango Jean-Marc azwi sona occasion ya koya makambo alobaki audience mokonzi ya mboka yingango na Jean-Marc azwi makambo nyonso ya koya Jean-Marc alobaki mokonzi ya mboka yingango na Jean-Marc azwi makambo nyonso ya koya Jean-Marc eza occasion mokonzi ya mboka yingango na alobaki comme occasion que ayibaka asalaka boye en tout cas aya contactisa en tout cas ezalaki agréé na ministère de l'Intérieur par rapport peut-être ya bamakambo mosusu baproche na ye bamembre ya parti na ye batelemaki koganga sans suite toujours Jean-Marc baproche bamembre ya parti na ye aya koloba asamba sans que personne n'est intouchable soki ozotambola aya soki oza mokonzi ozali na position moko boye ya likolo esengeli oyebaka mibeko ezali soki personne n'est le maître personne n'est au-dessus position moko boye ya Jean-Marc a des preuves na makambo oyo alobaki sur position moko boye ya Jean-Marc a des preuves na makambo oyo alobaki sur position ya bajuge a des preuves na makambo oyo ensemble ou comment hein? Ce qui vraiment que ezali ya mote que alobaki vérité moment rana ensemble ou comment hein ce qui vraiment que makambo alobaki ezali ya mote donc ou comment pe bako appliquer makambo na libanda ya prison mais ce qui ezalaki lokuta ke kosalir kaka mokonzi mboka oke bozala na bozala bokoma na bandeko lelo kenzama kosalir kaka mokonzi mboka oke bozala na bozala bokoma na bandeko lelo kenzama kosalir kaka mokonzi mboka oke bozala na bozala bokoma na bandeko lelo kenzama kosalir kaka mokonzi mboka oke bozala na bozala bokoma na bandeko cassation bazolanda ekanga ye en tout cas aza liboso ya bajuge esengeli asamba abimisa bavérité nyonso tu alobaki bazolanda ekanga ye en tout cas aza liboso ya bajuge esengeli eza ya solo bakoakite ye tozosuna bomoi ya kala te tafure ezalaki maki eza ya solo bakoakite ye tozosuna
cause ya kala te so toza so na moma wana te soki ezalaki makeza ya solo bakoaki te ye bakoaki te ye akobima na ye toza so na moma wana te soki ezalaki makeza ya solo bakoaki te ye bazwaka badesizio na se akomona na esazama wana te akomi koregrete mpe ete ya bise ete bazwaka badesizio na se monguna na yo azaka oyo oza na ye pemeni donc tolamukaka tozovivre na baproche na biso baoyo bazala bandeko baami baproche na biso donc tolaka deja na makanisi baoyo tozovivre na bango nde baokoma bakoma koluka motu deja na makanisi baoyo tozovivre na bango nde baokoma ya sherido bakoma koluka motu na bapolémique ya PPRD ya sherido c'est ma patrie na bapolémique ya PPRD kibokata iwa ya chérubin okende bapolémique wana série ya sebe ya je vous rappelle bandeko bakalibin okende bapolémique wana série liwai ya assassin babomaki bandeko a été assassiné bapolémique série liwai ya assassin etika koleka nango ka bongo eleka nango eleka inaperçu mais oyo etika koleka nango ka bongo eleka nango eleka inaperçu ingisi baenquêteur ya awa te baprofessionnel oyo baza na baexpérience bawuti kuti libanda ya mboka asepaki mbongo ange baprofessionnel oyo baza na baexpérience bawuti kuti libanda ya mboka asepaki mbongo ange baprofessionnel na mon expérience bawuti kuti libanda ya mboka asepaki mbongo ange na baassasine ya bandeko mosusu otika expérience bawuti kuti libanda ya mboka asepaki mbongo ange na baassasine ya bandeko mosusu ya bajeune oyo akufaki ya député oyo ya soki ya assemblée provinciale comment assassinat et combien de personnes qui ont été assassinées pendant assassinat et bastikala kosala baenquête eleka nango kaka boye bastikala kosala baenquête eleka nango kaka boye bebisi mboko combien vous avez tué combien vous avez assassiné pendant 18 ans bebisi mboko combien vous avez tué combien vous avez assassiné mais na kaka ya pendant 18 ans bomona bebisi mboko combien vous avez tué combien vous avez assassiné bokene na stade de martyrs bomona bastade ya basket ekomi bastade ekomi climatisé bokene na stade de martyrs bomona bastade ya babayeli wana stade de martyrs okoleka na wapi okosuba wapi okosala petit besoin wapi okolia wapi na stade de martyrs okoleka na wapi okosuba wapi okosala petit besoin wapi okolia wapi ezalaki ya kokoleka na wapi atake bozolela social bien social lezo bonga nango to ya dola yango ezalaki ya kokoleka na wapi atake bozolela social to yango social lezo bonga nango nzela ba makambo ezosama deja atake bozolela social to yango social lezo bonga nango nzela ba makambo ezosama deja encourager ndeko na biso to motiver ye akoba toujours na kosala bola ati 4 ans ya encourager ndeko na biso to motiver ye akoba donc comparer na ye pendant 18 ans kabila na rien ati 4 ans ya ndeko moko te pona mboko bakabili so comparer na ye pendant 18 ans kabila na rien ati 4 ans ya ndeko moko te kasi na patati patata bakabili so imposer que basta la banquette ambaye ma vérité c'est imposer que basta la banquette oh ya bino ambaye ma vérité combien de personnes qui basta la mais oh ya bino tout à fait famille ambaye ma vérité
bazole la lelo famille ba kota na souffrance baliwa na bongo elikanaka bo o ke ba bazole la lelo famille ba kota na souffrance nous les kabaliwa na na droit ya koloba ke ba ka mino na bino na ba o bazolo kabine zamba wa maka bozo on dirait na mémoire les kabaliwa na droit ya koloba makambo bo sala mboko Congo te bo sala peyo Congo te bo sala ba population Congo te congolaise te combien de ba famille bo posa ande na matanga tilelo bazole la bandeko na bango elolo congolaise te ke bozu courage ba famille bo posa ande na matanga tilelo boko na biso tozo kene wa ba kabilis esinge ba bozu courage bango esinge ba lo ba kilo moko te boko na biso tozo kene wa eza vraiment pas kabilis esinge ba bozu voilà bango esinge tozo koba na église na biso tozo koba tozo ni pastolo ya nani ya makamezo tozo koba tozo ni pastolo ya nani ya makamezo tozo koba tozo ni pastolo donc koyeba vérité autopsie boke ça manastima oh famille n'a été engagée non mokonza moi s'imposer après bis enquêteur libanda par la toyeba vérité ya assassinat ya famille n'a été engagée non mokonza moi s'imposer autopsie salami na nzoto na ye mwasi na ye présent ba membre ya famille na ye mpona ekoma salami na nzoto na ye mwasi na ye présent ba membre ya famille na ye mpona ekoma salami na nzoto na ye mwasi na ye présent ba membre ya famille na ye mpona alobi ke masasi oyo babetaki sheribe oke oyo bakuti na nzoto na ye selon ba enquêteur masasi wana babeti après avoir koboma ye sheribe oke nakufaki na ye deja baye kobeta ye masasi na nsima et masasi wana babeti après avoir koboma ye sheribe oke nakufaki na ye deja baye kobeta ye masasi na nsima procureur amekaki un peu koloba kozwa conclusion te ya koloba ke masasi wana nakufaki na ye deja baye kobeta ye masasi na nsima procureur amekaki un peu koloba kozwa conclusion te ya koloba ke masasi wana nakufaki na ye deja baye kobeta ye masasi na nsima et comment se fait-il yo gaffe yo militaire okotika munduki na ona kati ya mutuka obimi na okei avec idée ni intention ni yo militaire okotika munduki na ona ba formateur na okei que notre idée ni intention yo militaire na ba bureau kuto kena okei classe musu ba contrôleur otika apte ba rejoindre charge na yo charge nini ya masas no etika aussi otika apte ba rejoindre charge na yo tant que procureur alobi selon que la police scientifique euti na munduki ya garde du corps na ye bafamille na baavocat batelemi bato ya moïse katunda euti na munduki ya garde du corps na ye bafamille na baavocat batelemi bato ya moïse katunda oyo bapomaki ye deja me baye kobeta ye masasi ebi mondial babetaki ye masasi biwaki euti bapomaki ye sheribe abikufelaki na ndako na ye sheribe ntango abanda kokende na nzela bakangaki ye kashe na nzela babomeli ye na nzela bakangi ye kaka bafini ye bakangaki ye kashe na nzela akufi babomeli na nzela na kati ya mutuka na ye elongo na bagarde apo baye kobimisaka babeti ye masasi ukoma esika nini bamemelaki sheribe bakende kobeta ye masasi na nzoto ezalaki libanda ya vi na ndako ya nani modele nini babomelaki sheribe okeni ezalaki libanda ya vi na ndako ya baverité nini modele nini babomelaki sheribe okeni autopsie esalami na misu na présence ya famille pe moi si la sheribe okeni vérité comme oyeba autopsie esalami parti ya moïse katumbi ensemble bakomi famille tota agitation vérité comme baavocat koto balibéré garde du corps na likambo ensemble bakomi no bostengaki agitation amabela atiki famille bana na ye sanke balibéré garde du corps na intérêt nini eloko nini ntino bozobangaki sur garde du corps wana bozobangela ye nini parce que bakangi ye
mais batie esika sécurité to bozoluka ke andala na liberté mpona ke baboma ye baélimine pour effacer les traces ekoma eloko nini ya garde ezotumisa bandeko ya kote ya ensemble ya moïse katumi oke bokomi pantre garde esengeli abima baavocat baloba bantu o bolibere garde mpona bozosagite na nini bozosagite na nini kamwa garde papa amabele bino bozoloba ke balibere garde corps na ye bakangi ye bankete ezosala soki ke ayebi baverité bino bozoloba ke balibere akobimisa baverité bakangi ye bankete ezosala soki ke ayebi ya seribo okende bakoyeba akobimisa baverité bakangi ye bokoma bomona bino ebele memakine ya seribo okende bakoyeba akobimisa baverité moyen bosala eza komona bino ebele memakine nyonso en détail bazolandela nyonso en détail o bozolakisa ke garde du congo bino bokoma odefendre garde parce bakangi ye mpona o bozolakisa ke garde du congo bino bokoma odefendre garde parce bakangi ye mpona polele bino bokoma odefendre garde parce bakangi ye mpona on doit tous savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Iwa assassinat. On doit tous savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'Iwa assassinat. Ah maman otukolo. On doit tous à lancer cas d'émission na isko esengeli aloba. A otuko démissionner. À commission officielle. Maman Dominique Monon. Oya bango ke babino bagarba. Oya bango statike na facture de temps au Sangana et le loi autour Moïse Katumbi pour vous faire voir que l'argent ne répond pas à tout. Pour vous faire voir que Mongo et Somaka et Union sont pour vous faire voir que l'argent maman monini na bateli vina lobi que na défini na arrêté déjà mon baza arrêté que na longo na d'autres pas maman monini na bateli vina lobi que na défini na arrêté déjà mon baza arrêté que na longo na d'autres pas maman monini na bateli vina lobi que na défini na arrêté déjà mon baza arrêté la petite Moïse quand il a quitté et le loi qu'on regrettait maloba nyonso tout abandaki kolobela contre mokonzi ya mboka kofinga baluba kolobela contre mokonzi akomi koregrete nango everité eyaka malema contre mokonzi ya mboka eyaki mbangu lelo kolobela na madele mama onongo alongo kwani epa motuka tu bokoyeba ngo na deuxième émission na biso mama alongwe ekomi moma aloba ekomi moma avoué ekomi moma akonfesa tout bela azala libre ba vérité nini mama Dominique monongo ayebi bamakambo nini amonaki kuna eloko nini etini yeke akite Moïse aboya na ye mbongo na motundo baboyaka mbongo te ya boyi na ye mbongo eloko nini etini yeke akite alobi non natiki na ngai nazosuna makasi ya kokontinue te boluka mwasi mosu boremplace ye nga natiki sante ezopermettre nga lisusu te boluka basi mosusu baremplace esika na nga batravaille mpo na nga na bino voyage na bino na bino non natiki bino botika na ensemble na bino Moïse Katumbi tikala mama tiki na ye astérité à l'envoi. Il a des choses à dire. Il a des vérités à avouer. Il a des secrets à garder. Et Koyeba, restez toujours connectés. Dans la voix céleste, nous sommes la vérité. Toloba, Toloba, Metokoloba, Nabao, Banana, Posa, qu'on participe à l'émission. Bobenga, on a plus de 143, 85, 28, 51, 46. On est là en direct. Qu'est-ce qui se passe ensemble de Moïse? On est là en direct. Merci pour la main on se retrouve à la prochaine. Bye. Merci pour la main on se retrouve à la prochaine. Bye. Merci pour la main on se retrouve. Cause of conclusion, tu as pour que master et comment se fait-il? Yo garde, yo militaire,
okotika munduki na ona kati ya mutuka obimi na okei avec idée ni intention nini formation okotika munduki na ona kati ya ba formateur na okei que notre idée ni tika na ba bureau kuto kina okei classe musu ba contrôleur otika apte ba rejoindre charge na yo charge nini ya mastage no etika aussi otika apte ba rejoindre charge na yo charge nini ya mastage no etika aussi tant que procureur lobi que outil selon que la police scientifique et outil na munduki ya garde du corps na ye ba famille na ba avocat ba telemi ba Moïse la police scientifique et outil na munduki ya garde du corps na ye ba famille na ba avocat ba telemi mais ba Moïse la police scientifique oyo les avocats garde du corps na ye ba famille na ba avocat ba telemi et outil ba pomasi ye déjà mais ba ko bete ma tete du monde ba bete qui ma tete tu vois c'est simple et outil Chérubin, lui pour faire qu'il a mis pour naïe. Chérubin, tant à Banaro qui est dans le Bakanga qui est caché dans le Babomi, Babomeli dans le Bakanye, Bafini, Bakanga qui est caché dans le akufi na nzela na kati ya mutuka na ye elongo na bagari apo baye kobimisaka babeti ye masasi ukoma esika nini bamemelaki Chérubin bakende kobeta ye masasi na nkoto ezalaki libanda ya vi na ndako ya nani modele nini babombelaki Chérubin okeni ezalaki libanda ya vi na ndako ya verité nini modele nini babombelaki Chérubin okeni autopsie esalami na mise na présence de la famille que moi c'est la Chérubin vérité comme vous voyez autopsie c'est la mise parti ya Moïse Katumbi ensemble bakomi famille tota agitation vérité comme avocat koto ba libérer garde du corps na likama ensemble bakomi no bo stenga ke agitation vérité mabela tiki famille ba na libérer garde du corps ke ba libérer garde du corps na intérêt ni le koni ndino bozo banga ke sur garde du corps wana bozo bangela ndi parce que bakangi mais batie esika sécurité to bozoluka ke andala na liberté pour que baboma eba éliminer pour effacer les traces koma eloko ni ya garde des autres kumisa bandeko ya côté ya ensemble ya Moïse Katumbi oke kokomi panse garde etengela bima baavocat baloba bandi bo libérer garde bona bozo s'agiter na nini bozo s'agiter na nini kama garde bo libérer garde bona bozo s'agiter na nini amabele bino bozo ba ke ba libérer garde du corps na e bakangi e enquête ezosala soki ke ayebi ba vérité bino bozo ba ke ba libérer akobimisa ba vérité bakangi e enquête ezosala soki ke ayebi ba vérité Chérubin okene bakoyeba akobimisa ba vérité bakangi e bokoma bomona bino ebele memakile Chérubin okene bakoyeba akobimisa ba vérité moyen bosala eza bomona bino ebele memakile la nyonso pour bazolandela nyonso o bozolakisa ke garde du corps bino bokoma odefendre garde bakangi ye mpona o bozolakisa ke garde du corps bino bokoma odefendre garde bakangi ye mpona polele bino bokoma odefendre garde bakangi ye mpona on doit tous savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Iwa assassinat. On doit tous savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'Iwa assassinat. Ah maman outukolo. On doit tous à lancer cas d'émission na isko esengeli aloba. A outuko démissionner. À commission officielle. Maman Dominique Mono. Oya bango ke baluka balia bamu. Oya bango statike na facture de tozo kamana elo. Le loi où Tika Moïse Katumbi pour vous faire voir que l'argent ne répond pas à tout.
pour vous faire voir que mbongo esomaka union sauté maman monini na bateli vina alobi ke na devine na arlete déjà motutu baza arlete ke na longo na zo se femme maman monini na bateli vina alobi ke na devine na arlete déjà motutu baza arlete ke na longo na zo se femme maman monini na bateli vina alobi ke na devine na arlete déjà motutu baza arlete la tiki police ka tout la quitté et le loi qu'on peut regretter maloba nyonso tout abandaki kolobela contre mokonzi ya mboka kofinga baluba kolobela contre mokonzi comme ko regretter na et vérité eyaka malema contre mokonzi ya mboka eyaki mbangu lelo baluba kolobela malema maman onongo alongo kwani epango katum bokoye bango na deuxième émission na biso maman onongo ekomi moma aloba ekomi moma avoué ekomi moma confessa tout bela atala libre ba vérité nini mama Dominique monongo ayebi bamakambo nini amonaki kuna eloko nini etini yeke akite Moïse aboya na ye mbongo na monongo baboyaka mbongo te ya boyi na ye mbongo eloko nini etini yeke akite alobi non natiki na ngai nazosuna makasi ya kokontinue te boluka mwasi ebo remplace ye nga natiki sante ezopermettre nga lisusu te boluka basi mosusu baremplace esika na nga batravaille mpo na nga na bino voyage na nga na bino ekata te kiao non natiki bino botika na ensemble na bino Moïse katuni tikala mama tiki na ye astérité à l'envoi. Il a des choses à dire. Il a des vérités à avouer. Il a des secrets au yazo garder. Et qu'on y est restez toujours connectés. Dans la voix céleste, nous sommes fidèles à la vérité. Toloba, toloba, metokoloba, kajo. Nabao, banana, pour ça qu'on participe à l'émission. Au Benga, on a plus de 143, 85, 28, 51, 46. On est là en direction. Qu'est-ce qui se passe ensemble de Moïse? On est là en direction. Merci pour la main on se retrouve à la prochaine. Bye. Merci pour la main on se retrouve à la prochaine. Bye. Merci pour la main on se retrouve